Bonjour papa. Motard. Nasaka taxi moto. Ah. Na banzi na yebi yango penza na okaka ne oto sanga suko ke pape ya koya toyoka ki yango. Toyebi ko ya pape. Mais ba séjour ki ya koya ko ça 3 jours combien de jours toyebi na no yango te. Toyebi séjour na. Te depuis non ba séjour na te. Bon, ba musu bazo la mangana la ndaki na pona ba séjour na no te peut-être oké pa na ya ça combien. Faut ta moko yebite ya moko. Info na yebi. Info ni no yebi. Pape ya koya. C'est ça, nini les choses. Bon, les choses ndenge oto former nga que no papa koya a ko sala 3 jours awa. Ba séjour na ye awa. Eza valeur. Akale ko sala te, moto akale sala te. Moto pe ko sala te. Ah! Wana eza déjà grave déjà, mais déjà grave na Congo sikoyo. Koya ya pape. Ah, mais biso to ba to du jour. To sala ka moto pour elesa ka biso sunga biso na besoin quelque to sala yango. Mais ce qui pape ya ye ba pénaliser biso to sala 3 jours moto bimate. Mutuge bimate to wana ko se vivre ndenge nini et puis bambongo biso to vivre ka nango ya moto esa ka to vivre na yango na to de saka ndako so ki 3 jours to sa na ndako wana nana ko bana ko supporter ba charge na biso na ndako eso yebi yango do yoka ko da yebi te me na yoka yango siko ya zoya esa zo na message bon to zuna message ya zoya nango te so ka balisa basi na ba kuna ezamboka na biso zo doctrine na yete po bango ba vivre na biso eza différent biso to sa lokwa na biso te. Et ça m'a fait quoi? Et ça fait son message na yango te. To message na yango te to ko sala yango pe yango te. C'est moi message à suki papa tonas basili ba kala na. Bon message nanga suki eza pape aya na makamu malamu. Na mboka na biso eza première fois ya na Congo apo na ngai. Oko nenga ye na makamu malamu mais bandi mabeka ka ye asa 3 jours to moto bimakate. Mituke bimakate. Ba bandi ko pénaliser biso. Wale bandi da mabe makasi. Mais to senga ndaya na makamu malamu na Congo. Et ce c'est pas que babengani bato na balabala mais bamulu babambi yango te siko papa yeka bato batika polele mabulu etika na kata mboka babengani bato na balabala babengana bato tu bateka bataka na balabala babengana bango bamo bateka bimbongo bateka kate balobeza salité koteka na presse boza salité bien sûr eza salité koteka bon mabulu wana eza salité te eza na balabala akoleka tala libulu ezao akoleka wapi so kana na presse kuna mabulu ezali wana eza salité te. Ça va, merci mon avocat. On appelle la CP, on appelle ce bouton de journaliste. Merci. Bonjour papa. Hey, Sangwezo tambola nango kaka ndenge za kokende ndenge tomesana na rythme na biso mboka République démocratique du Congo. Non, koya ya papa tozo déjà information. Et puis tozo mona ba mitu kezo sala ba carnaval balakisi ka koya. Bon, toyebi ka zoya. Publicité zoleka toujours. Ba mitu kezo leka na leka nango. Bakomi date na ye ya koya na mikolo ya kosala awa ko azonga. Bon, sango ya mabe ya ndenge nini ngana omona sango ya mabe te. Bo batu na batu ba vivraka selon ndenge baza ko vivre na mboka na bango. Biso sango ya mabe wana na omona sango ya mabe moko te. So koya ya papa koya akuta biso na rythme kaka o biso to vivraka. Jamais to sala hypocrisie to meka ko batama. Na ndenge biso to vivraka te po papa zoya. Il faut to continuer na rythme o biso to vivraka nango ata koya na ye amona kete bato ba vivraka modèle oyo biso toza ba européen te biso toza ba africain toza na rythme na biso ko vivre alors so koya na ye e ko changer loko moko te ata ba meki ko se camoufler na koya na ye ke bato balonga na balabala o boye na boye wana vraiment eza hypocrisie. Bato babanda koteka awa na 12e awa bon babengana bango ke bateka soki pembeni ya boulevard te bon soki ba marché pirate selon ba français na bango ba policier baza ko utiliser alors baza lisusu te babengana bango toyebi ke ba mama mususu babanda ko vivre na mwa eloko muke abimi aya teki mwa eloko na balabala bana na yeba kendaka classe bon. Moi, et l'autre c'est que se servir nango. Mais les lots, ils maman nyo soana. Ba koma ko kele là. Mais pour la colandélation ya mboka et puis mboka de la propre ne ba ko zamboka bana masenga. Oui. Pour la so ya mboka to boité. Et l'autre nyonso ezalaka culture. Et l'autre nyonso culture eza et l'autre e bandeli. O batu babanda nango. Culture nyonso. Pourquoi qu'il y a un mboka moko boy? Au commis place moko boy, bah biso kete. Au sali moi eloko moko boy par exemple ndé to melaraji. Au bois qui moulani na boulevard. Mais au commis wana
bayebi soki te awa epa na biso babwakaka molangi na boulevard te bakenda kotya nde na poubelle. Mais biso culture wana toza nango te banda na ebandeli mpo salite ya kisasa eza ya lelo te. Biso toyoka yango na sango jiba yemba nzembo na ye nga nayokaki sango kini etonda sentiment atanga biloko nyonso wana bawenze bafulu banini tout ça eza ya lelo te. Nzembo ya jibi wana eza ya lelo te. Itu wana nde yango nayebi soki culture eza eloko ya ebandeli source il faut source ezala soki source wana ezalaka ti lelo oyo ndenge babelge batika bapoubele awa mbele salite ezalaka na kisasa awa te mpo batikaka mwa lese ale moko siko kongola s'habitue na eloko wana yango ezokontinue ti lelo mpo bachange yango sikoyo awa ekokoma pasi mpo na bato seke baza lokola baonyokola bato seke bato bamesana na bango kovivre ka ndenge wana nalobi boye eloko wana soki basali bongo nde yango nalobi ke wana eza hypocrisie batika biso libre tolukela bana na biso tolukela basi na biso tolukela bakolo bandako oyo tofuta chere na Kinshasa awa mpo jamais na Congo bato batikala au moins badepute peut-être nde batiaka baprovision na bandako biso bapetit peuple tozalaka vivre selon taux du jour soki nabimi nalie soki nabimi te nakolia te au moins badepute baministre banani wana nde bato oyo toyebi ke mwa provision eza na ndako ata sali une semaine 2 semaines ata 1 mois biloko eza na ndako akolia siko biso bapepi bepe wana eza koliokola biso tovivraka selon taux du jour nabimi nalie so nabimi te pasi en tout cas mpo na eloko wana batika biso libre papa ye kosala makambo na ye soki aye kopambola mboka na biso makambo echange aya na ndenge na ye apambola mboka oyo soki tobanda kozelaka lipamboli ya mboka oyo ekokendaka liboso ekochangeaka mpo na pape ntango akoya aya apambola mboka na biso makambo nyonso echange comme ça peuple congolais ako se retrouver un jour mais mpo na minute wana ya keo tosala séjour na ye biso seke tokokoma nano bachômeur 3 jours wana tokolia ndenge nini tokovivre ndenge nini biloko wana en tout cas nga nasepeli nango te. Merci beaucoup papa. Bonjour papa. Nga nazali mwana ya moto naza congolais mwana ya moto musala nga nasalaka eza ya taxi moto te mosusu eza te yango kaka nalesaka bana na ofutela ndako. Bon, aza mosali ya Nzambe lokola azoya tosepeli aya atika mapamboli mais oyo eza kati na azoya koyebisa biso nanu toyebi te aye service nini aza mosali ya Nzambe mais service azoyela toyebi yango nanu te. Moto eza mbeli oyo to moto eza nini eza kuluna to nini po ebangisa papu na nzela moto nde kokanga mapamboli so papu aye 3 jours wana so moto etambola mapamboli ezala te eza bongo po biso ndenge toza pe bokabolela biso bafufu baloso totia na ndako na 3 jours po tozela nani baséjour papa osala bon papa zoya mpona kutu no peut-être nga ndako kokoma papa na obénéficie mpe pafe eloko te asola na bakonzi aokipe biso te siko biso togreve 3 jours toosala te aye mose na Nzambe tosepeli bon okangi biso 3 jours na ndako tolia mabanga yango tolobi eza mabe te eza malamu mais bagreve biso te soki bazwi temps ya kogreve papa biso tozolia na taux du jour mwana peut-être na mbeto aza maladi funa bima na luka ata 10 000 yo lobi ke natambola te po papa soya papa nayebi te moto eza machete to nini abanga moto na nzela obe mituka ekomi kikuluna so nde bamachete ebimi na presse akoobanga mais tozosala transport ndenge moko bon seke koya ya papa tokolia te papa tokolia te tokomela te tofandaka na ndako 3 jours sec siko kote ya kosalisa mese tokokoma ndenge nini nga naza na moto mituka eleka te bamoto eleka te tokokoma bisika bon naza na Kingasani nafanda nafutela na Kingasani kote namona bozwi na ngai ekokani nafanda boye afandi kote oyo mpo nalongwa Kingasani naye kokoma bisika mese eza na ndimi obligatoire afuna kende na okende nani nasengi na bakonzi ya mboka balongola mobeko wana oyo balobi ya 3 jours bapesaka biso mpe temps biso zala babiro te totani me misala eza te moto yango oyo okani nga nasala te mpo lobi na nga ntongo ekotana ndenge nini na bana
Hein, papa? Ça va, merci. Ok. Bonjour. Oui, Nazali, pasteur Blaise Botendra, communauté Nanga Izali, 6e CBI. Oui. Oui, merci, pasteur. Oui, comme Lingai parce que Tozali Bamoko yo Tokoyambaye, Tosalaki déjà ba liste et Kotaki na SCC. Et c'est ça qu'on peut s'abisso ba caron pour que to que negoyamba mosal nanzambe parce qu'azoya na qualité mibale. Azoya loko la pape ndenge ya ba serviteur ndenge bazoya et azoya na deuxième qualité na ezali loko la président. Donc na qualité ya ba président parce que Vatican yende mutu akambaka yango. Donc ndenge azoya awa za na même titre que Félix Tshisekedi awa na mboko. Donc mokonzi munene azoya na titre mibale eza malamu poto yambai. Parce que koya ya pape na musala batu basala ka ça n'a rien à voir. Voilà. Parce que bato yo bazo sala musala biso na Congo to vivaka mukolo na mukolo. Soko yebisi batu wana parce que pape azoya abavana na ndako. Est-ce que nini l'état akozwa batu wana en charge pendant temps wana nyoso tout oya ya yebisi bango basala musala te po batu wana bavana na ndako? Je ne pense pas. Alors président nani roi ya Belgique ayaki awa ba moto ebanaye ko sala ba 207 ebanaye ko sala makamno surtout ezalaki. Donc moi je pense que likanisi bazui wana ba meka ko revoir yango parce que eza likanisi ya malamu te. Eza likanisi ye lukaka bana mboka ba tomboka. Ici je parle en tant que personne et en tant que serviteur de Dieu. Donc to luka kimia pour que bana mboka bazala na kimia. Papa zoya tokoyambaye parce que ba disposition nyonso tout ezali. Bongana yebi bisika nyonso tout ya yaka bazaka na disposition sécuritaire ya malonga. Donc et ko empêcher te batu ya moto basala musala et ko empêcher te batu ya 207 ba mema batu parce que batu mususu na air wana ba okene misala. Donc moyen de transport ezana likambo moko te. Merci. En fait nazozwa mukanda ya Romain balobi oyo nyonso akosala homosexuel ezali sumu. Soki ye oyo azali numéro 1 na biso oyo azokamba biso andimi makambu wana makambu oyo wana etali kaka ye moko. Parce que moi je ne peux pas nakoki koloba na mutu te ke mwasi na mwasi babalana mobali na mobali babalana. Parce que soki nzamba yebaki ndenge wana alingaka sala mwasi na mobali te. Nzamba sali mwasi na mobali alobi mwasi moko mobali moko. Alobi te ke mwasi na mwasi babalana. Parce que nzamba zama yele koleka yango asalaki mobali pe asali mwasi. Donc makanisi wana eza ko engager ye. Mais moi je le prends en tant que homme de Dieu. Soki aye nazo yamba lokola mutu na nzambe makambo mususu wana etali ye moko. Bon na bato nyonso bazwi libwaku ya kolanda biso to salela nzambe na bosolo pe to kamba mboka na kimia to memaka ba trouble te pona ko bebisa quiétude ya population. Donc makambo nyonso ya sécurité to yebi ke na mboka na biso sécurité ezali malamu. Donc oyambama ya pape ekozala na kimia nyonso eza na problème te. Preuve ane ke bisika nyonso pape asalaka meeting 2 heures avant bakanga déjà ba porte. Donc ceux qui pape asa koti mutu mususu akota te. Bifo kota bien avant. Donc aya na kimia nyonso tokoyamba na kimia et c'est le souhait de tous les Congolais. Merci beaucoup. C'est le pasteur Blaise qui vous salue. Bonjour papa journaliste. Kimia na rythme ya Congo kaka. Ouais. Ngai babengaka ngai Elcom Ekonyola. Elcom Ekonyola. Ebele pe babengaka ngai Delukolela. Wana na présentaka Delukolela fiti honorable ya Lukolela ya bane ezali koya. Normalement namoni lelo lokola lelo journée mana passé yango na boulevard awa. Namoni ba mituko esala ba publicité. Namoni à l'autre côté ba drapeau le système mélo entre le Congo RDC et ya Rome.
nazomona yango eza par-ci par-là. Bon, il paraît que comme tout ça na Kinshasa mututu ayebi que c'est toujours la situation ya papa na yebi te so autres. Bon, ezali te problème moko ezala mabe na mboka na biso. Eza te ke arrivé à papa tokoko boya ete toyebi ke azali homme autoritaire honoré ya kati ya mboka so akiti na kati ya mboka, mais bakoki kobebisa tribulation familiale na makati ya mabota ya bato te. Pour que toza na bandeko na biso ebele o bazo sala moto bandako bazo lia na moto dans le système ya taux du jour mututu ayebi système ya Congo ndenge ezalaka. Tango yo pénaliser mutu wana asala encore msala na ete azo sala. Omoni ko memi difficulté na kati ya libota wana. Ebele bana pour que mwana kende classe papi fabima ndeni mwana okende classe lobby ndeni bana pe wana bakolia pota mwana uti classe falia. Tango yobi ke papa wana asala lisu moto te moto ezala te pendant le temps papa za koya mabota wana est-ce que mwana ya mke biso tout oza ba parents mwana ya mke koyebisa ke non déjà nazo sala te kangana nuzala tozo zela papa eza nango pour rien na libe na bakisa eza te ke koya ya papa pe e akobebisa ba situation familiale ya kati ya bato te. Donc de 1 toyebi ke bandeko toza ebele ba responsabilité ezali mwa ebele tozo sala na yango pe loko moko na kokamwa makasi papa saza koya. Pour nous les Africains on se comprend pas papa wana baza ba parmi ba décideurs ya kati ya monde biso tout toyebi yango bien parmi les décideurs na kati ya monde. Pourquoi ndenge batu baza komitungisa koya ya papa na kati ya Congo RDC pona nini te ye papa wana akoki komitungisa pona ba Congolais o baza kokufa na Maindombe o baza kokufa na est de la République na tamuke. Omoni ke biso ba Africain toza na valeur te na kati ya monde na ta ya muke oyo guerre ya Ukraine na Russie tomoni monde entier mobimba sont parlés dans cette situation. États-Unis à la lutte, France à la lutte. Donc c'est ok Amérique et Union européenne nyos bareni na problème chaque temps même lui-même papa aleli na monsieur salaki na Vatican aleli pona yango mais biso na RDC na est baza koboma bandeko na biso lokola banyama c'est 25 ans o toza ko kenda environ 25 ans on a est chaque temps batu bakufaka chaque temps batu bazozoka lobio eleki jeudi non mercredi pardon les 25 bakwe ici bombe na est eza pona lobité eza loko elekaka chaque temps na kati ya République démocratique du Congo mais okomona langage moko clair oya papa wana esopesa bien te tango président na ngai Félix Antoine Tshisekedi akende ko sala discours et pas na bango ba grande puissance nyos bayokaki langage au président lobaki PDD biso tout Congo to accusé Rwanda de mutaza ko soutenir ba M23 na est de la République ni États-Unis ni France ni même yewa na papa aza parmi les décideurs du monde tomoni langage moko te ya koya ko kende ko silikela Kagame tika ko sala désordre na est de la République mais lui papa aza une autorité ya koya ko benga même Kagame wana papa wana aza parmi les décideurs du monde mais eloko mo malonga lubaka te si la l'est de la République démocratique du Congo sika biso koya na ye toza komitungisa yango natunaki question wana lobi na bandeko msusu balekaki lokola yo journaliste koya ya papa eza pona biso ba Congolais ou pour les catholiques to négliger été azali homme autoritaire honoré mais pona ngai et c'est important pour na biso eza pona bato catholique pour que ça important pour na biso to ngai to mona même ba geste na ya za ko manifester pona bato baza ko kufa na est. Oui bien, nous sommes à l'Afrique, la situation. Ce n'est pas la première pays africain où papa bandakoye pa na biso. L'année 2016, si je n'oublie pas 16-17, papa zalaki na Congo Brazzaville. Papa zalaki na Congo Brazzaville. Mana koyebisa yo.
rien ne marche. Même arrivé avant ou après, tout le monde est là pour marcher dans le Congo Brazzaville. Vous comprenez? Et là, tout le monde sait que tu as négligé. Mais tout le monde sait que tu n'as pas wana. Bon, biso to bien, ils ont qui étaient bango ba grande puissance, musala na ba liaka na est de la République. Ba liaka kuna pour ba groupe ya ba M23 wana. Armée wana Rwanda ye moko soki totali Rwanda. Rwanda za na possibilité ya ko soutenir M23 à 100%. C'est les grandes puissances. Nde bazana kati ya wana, système de conteneur ba comptoir, to yebi na ba système. Est comme bilanga na bango. Est comme bilanga na bango. Bazo soutenir rien. Même Yewana, dans Otokine, quand le président dit gratuité de l'enseignement, Batunaye, représentant comme fédéral Mbongo, tant pas ça cardinaux. Telle la gratuité. Tandis que qu'il est bien pour les Congolais. Mais il n'y a pas de makamounye se bandai koleka pour que dans 100%, à déjà 50 ou 40% les écoles catholiques partout dans l'étendue de la RDC. Tango Félix Ayaki, ceux qui bango baza batu nzambe bako soutenir mboka baza ko salela pona mboka. Est-ce que likaniswana bako tel melango? Pour que quoi? Moi j'ai étudié dans les écoles catholiques. Bah il y a bien un avantage. Dans chaque année, ils ont un bon moko basalaka, babenga gango biso tant to zaine Équateur babenga ndembo ya papa. Bon, on est à contribuer, même les élèves, il faut contribuer à ces contributions-là. Sinon, bazo bengana yo. On se comprend. Parce que tant que le président y a lobby que biloko on a nyo sauté salinini et katani, ndé ko créer problème. Ba pourcentage na bango le quoi ba monique gratuité de l'enseignement c'est que tous les frais sont à cao. Vraiment na mboka na biso toujours regretter ma casse. C'est que le regretter ma casse. Bon. Et ça le système l'autorité de l'État au gouverneur a suivi. Et là on peut passer un passe temps na que gouverneur a suivi décision wana pour arriver à Papa. Soki bongo ngai po na ngai na oboyango soki azui décision pour na kobongisa ville capitale na biso ya Congo RDC là ça va, je suis derrière lui pe ekatanate mabe na biso yango wana Détroit tous en Afrique il faut avant la décision il faut iba batouana gouverneur ngobila a bengani bato alobi bakota na ba marché et là on mona théâtre vraiment ya makasi na kati ya ville ya Kinshasa ngobila akangi marché alobi ke marché bakangi yango baza kosala nini baza kotunga marché grand marché baza kotunga yango félicitations to pesi etant mabota ebele ba souffrir na kati ya marché wana baso teka lisusu te bakangi marché bakangi grand marché baye kofana na bandako depuis wana ti lelo na koti na kati tete nde nazoka na matoke ezali kaka toujours chantier ndenge ezalaki eloko moko esalemi te dede ngobila wana aye kobengana ba mama na biso na bandeko na biso basoteka bokende na marché bokota na bazando dede non ke nazo comprendre te zando yo ozotinda bato zando yango yo okangi olobi ke ozotunga ozonya encore kobengana bato bakomaki libando bibo ozonga na bazando il faut quand même awa tango lelo yo ozozwa lipa na facilité yebaki bato misusu baza derrière baza na souffrance na remercie ki président sala ki discours na France président lobi ke population na ye baza ko souffrir environ de 80% ya pauvreté. C'est vrai? D'où vient la pauvreté? Pour que misala ezate. Yengo bila. Aye ko zwaka ka likanisi ya malamu. Eza mabete mais avec pressé. Kobenga na batu na nzela. Ngobila aleki na ba société oyo ba journalier baza ko sala aye bandenge nini batu bande kuna biso. Ngala sala ka kuna te mendenge bande kuna biso ba congolais baza ko souffrir. Ngobila zwi kanisi ya ko kanga noda. Izino ya 10e iri noda basala chasse. Noda place. Azwi kanisi ya ko kanga noda. Mundele ya noda siliki. Soki bobo na sala nazonge pa na ngai. Pas même une semaine. Noda en fonctionnement. On se comprend. C'est que les gens batu misusu baza ko banga bango. Les gens batu vraiment na parole au pesinga lisusu.
Vraiment, naza regretter ma casse. Ceux qui décisionne outil na gouvernement central ou gouvernement provincial, nazo ibate. Yo peki si mutu, ok. Dango bolobi ke moto tambolate, mitu ke tambolate. Na ebité ce gouvernement déjà, azala na ba réunion ensuite de la conclusion que na ba supermarché va quelque part batu pour que na Kinshasa wa. Biso tobi que tôt du jour batu ba travailler à ti dimanche. Tango yo lobi ke arrivé à papa 3 jours wa kozala wa moto tambolate, mitu ke tambolate parce que bato wana bo préparer da monta moko po na bango. Po bango na kolia po na bana. Okobisa bana te ke o papa ye. Na yebi ke ozali nde naza komona o papa journaliste, oza para. Est-ce que okobisa mwana na yo ke kolia lisusu te pour que tozo yamba papa? Na yebi te. Il faut tout na bango ceux qui décident outil na gouvernement central ou gouvernement provincial. Tika bato basa mutu lokola ngai. Mutu kana mataka yango te compte tenu to yebi ville na biso ya Kinshasa. Ngai na tambolaka na moto. Po na ba démarche na nga na sala rapport na zala un peu rapide. Pour que ceux qui bossent wa mutu kana kata mboko yo, moto abenga ki même cope yango eleki na yango. Na ba embouteillage nde tozo vivre na kata. Yo lobi ke moto tambola te po papa za koya. Sikoyo, habite, ce peut basali de ba contrat na ba supermarché o bato ba okenda kolia biloko pour que bato basala misala te papa za koya. Merci papa journaliste. Bonjour, je ngai nazande ona bino Fansika Beya. Sali no salaka. Nga naza moto skilliste na kumbaka moto. Ese oyebi ke toya mamoko ya moka minene na mboka na biso. Ouais, nayoka na mo yoka na télévision puis na ba pangarde na Kinshasa mobimba. Acheke papa ya le 31 na Kinshasa na Congo. Mais bakoza mboka basengi bino ke ba séjour ya pape moto etambola te, moto ba pe etambola te, soza message wana. Bon, message wana nayoki yango pe kaka na minoko ya bato bazoloba ngo bongo mais na chance à koyoka ngo d'une manière officielle te. Ce qui est vraiment eza ya solo eza bongo message wana pona ngai na sepeli na ngo te. Wana nini toyebi ke mboka na biso eza na mboka ba débriard. Ça les até mingi batabika na to du jour. Okende ba wenze kozonga boye moto na mituka ezosonga bato na transport. So ce qui bango ba konzi bazo kozwa décision lokola wana ke mituka etambola te. Papa aza pe kaka moto. Po awa toza na pays catholique te, toza na pays laïque. Bakoyamba na qualité ya président ya Vatican. Mais aza premier président oya na mbogo te. Ba président baya na ndenge na ndenge. Totala oya mesure ya bongo te. Sikondenga zoya ye mesure wana ekomi mesure moko spécial na zoye bate. Ata na Vatican kuna bisika ya zalaka. Mitu ketambolaka te, to kuna batambolaka makolo po papa aza. Ozo ndenge aye na Congo. Et comme likambo moko ya spécial roi Philippe ayaka na mbogo oyo makambo nyonso eza nango normal décision bakonzi balingaki bazo falaki batia bapolisier na nzela na baélément mpona ke circulation ezala normal baembouteillage ezala te koempêche biloko wana soki olobaki bato bavanda 3 jours nayebi te nana olesa bango jasuka nga na kokopesa na bakonzi eza nango bien mais erreur moko ya mabe eza na mbogo eza nini bazosatake mingi na conséquence ya makambo. Mais cause ya makambo basimbaka te. Neti lelo soki omoni capitale mobimba ekomi netu wenze. Ne faut pas yeba ke nango esalaka po capitale ekoma lokola wenze. Est-ce que na tango akala ezalaka boye? Ezalaka boye te. Mais ndenge ekomi boye cause eza nini? Chômage eleki. Ba mama nyonso batekaka soki ba mibali na bango basalaka. Ou soki ba jeune nyonso ba cher ba cabine consort. Ceux qui basali ma entreprise ba jeune na bazui misala. Ba ko ando steka si boye te. Ce que vous avez une conséquence, vous avez un bango, balungo bakei, basala kasute. Conséquence de vous avez ni kuluna ekoko mebele, mibe bakoko mebele. Yango bakonzi ba mesure mususu fo baye bananuke. Ini eza la base ya crise otoza nango na mboka. Obandana na cause, oleko s'attaquer na conséquence. Nde nga na sengi bango basala bo. Merci mon amour. Merci Ndeo.